encourager na mpepo ya CAA esila di. Natuni est-ce que si oyoka nyeke se avion na mapata? Bwaka misu kote di yoka son. Bilengi ya kovoyager na CAA ezongi ba Congolais bayeba ye mosepelisidi. CAA abamboli lisusu mbodi Lubumbashi jombo yetu. Vol Kinshasa Lubumbashi ya ezongi na CAA. 8 fréquences mokoka par semaine. Désormais, chaque mardi, Kinshasa Lubumbashi, 7h45, 11h15. Vendredi, Lubumbashi Kinshasa, 12h40, 14h10. Dimanche, des vols la journée, Kinshasa Lubumbashi, 13h50, 17h10. Lubumbashi Kinshasa, 17h55, 19h15. Et bongo chaque samedi, et 4 vols mokoka la journée, Kinshasa Lubumbashi, 7h45, 11h15. Lubumbashi Kinshasa, 12h40, 14h10. Kinshasa Lubumbashi, 15h30, 19h juste. Lubumbashi Kinshasa, 20h15, 21h45. Et si l'idée bavol na CAA Zamba et Kezongi, Congo na Maboko, Kinshasa Goma, 6 fréquences par semaine. Kinshasa Mbujimai, 5 fréquences par semaine. Kinshasa Kananga, Kinshasa Mbandaka, Kinshasa Gemena, Pe Kinshasa Kindu Bangonyoso, des fréquences par semaine di CAA a kubisi confort na nenga kosakanate sécurité pe régularité na nenga nyama 32 ans lelo na service ya bakliyo na ye mokili ndima edi CAA mfumu. Mbote na bala nyonso ya info lingala journal ya peuple pona peuple to funga basango na biso pona kotel sabino ko première ministre Judith Suminwa asalaki visite d'inspection na complexe culturel ya munene o ezwami na boulevard Triomphal pona kotala ndenge misala eza kotambola. Nathalie Kaila reportage. Situé à Kinshasa, le long ya boulevard Triomphal en face il y a palais du peuple, centre culturel et artistique, il y a Afrique centrale. Eza infrastructure moko moderne et tongami grâce à la coopération sino-congolaise centre culturel oyo misala esili et kofongama kala mingi te na public jeudi 8 août nde premier ministre madame Judith Suminwa Tuluka asalaki visite d'inspection pona kotala ye moko na miso ndenge misala esili. Judith Suminwa Tuluka azalaki accompagné na ministre d'État, ministre ya infrastructure pe ya travaux publics, ministre ya éducation nationale, ministre ya communication pe média, ministre ya culture art pe patrimoine. Nakati na yango eza na grande salle ya spectacle ya 2000 places, pa chambre ya kitoko aménagé, koleka na salle ya danse, amphithéâtre o eza bongo na 800 pe 300 places. 93 000 mètres carrés et tongami pona Institut national des arts Inana Mokuse. Kati na yango eza lisusu na 3 studios ya enregistrement moderne o ekozala consacré pour la création musicale et zappé na salle ya maquillage adapté. Bosimba ke premier ministre madame Judith Suminwa Tuluka asepelaki makasi ya komona centre oyo et kosunga culture congolaise pe africaine et ko permettre pour na ko développer expression la culture congolaise. Tout ça c'est juste pour assurer qu'on puisse vraiment aller vers la promotion de la culture de l'art mais toute autre activité créatrice. Et ça pourra aussi être un centre d'activité qui pourra générer un certain nombre de ressources pour le développement de notre pays. Pour assurer survie à centre culturel oyo artistique y Afrique centrale, chef du gouvernement a lobby que responsabilité na yango eza confiée par le ministre de la culture PA à quoi assurer unité à gestion lancé depuis 2019 et par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Batravo et centre Oyo, écoutez bongo 100 millions de dollars américains. Centre culturel et Afrique centrale. Et Tongami, une entreprise chinoise Bengwing Urban Construction Group. Yango, et un nouvel espace culturel où il peut permettre la scène artistique et salima. Nyonso wana, et na kati ya programme d'action à gouvernement na pilier lango 4. Na masolite li primature bosimba ke comité à conjoncture économique salamaki jeudi 8 août na primature sous la présidence ya première ministre madame Judith Suminwa pour examiner situation économique ya mboka. Encore une fois de plus Nathalie Kaila.
Déterminé pour nous stabiliser monnaie nationale, pour pallier na inflation, pour renforcer, pour protéger pouvoir d'achat des citoyens, membres du comité à conjoncture économique, sangana qui na séance de travail pour nous examiner question où est la situation économique et financière, particulièrement taux d'échange, réduction des prix, des denrées, la première nécessité. Comité à conjoncture économique, telle stabilité pour na le taux d'échange depuis mois de juillet et août koleka suite na mesures nécessaires oyo ezwamaki na ngambu ya gouvernement pour na stabiliser valeur ya monnaie nationale bango balobi sangani autour ya madame première ministre pour na examiner situation économique et financière particulièrement taux d'échange oyo ezali ko préoccuper congolais nyonso gouvernement na nzela ya ministère ya finance ministère ya budget banque centrale du Congo ziba mesures nécessaires pour na stabiliser valeur ya franc congolais boyi noté na marché d'échange taux d'échange ezali vraiment varié boyi proportion moko importante ezali kotalisama na tina wana effort ezali kosalima pour na oyo etali budget dépenses publiques pour na meilleure qualité ya dépenses publiques pe kuluka ndenge nini kokabola dépenses publiques na nzela ya territoire national ndenge Daniel Mukoko Samba vice premier ministre et ministre économie nationale atalisaki comité ya conjoncture économique bazali kobo na mabe spéculation ya franc congolais oyo ezali kosalema et pas ya opérateur économique mosusu boeto ezali vraiment stable na marché interbancaire pe parallèle depuis mois et outil koleka natina wana annoncé début à contrôle pour na kotelemela spéculateur nyonso ya monnaie nationale yeba na kozonga na raison boye balobi balingi ko interpeller différents secteurs et activités locaux la banque commerciale maison commerciale société ya télécommunication oyo nyonso bazana to ya échange na bango moko bazali ko anticiper na franc congolais esengeli yeba na kokweya bazali ko imposer to na ndenge na bango na marché interbancaire parallèle opération ya contrôle oyo ekosalema pour na kozongisa opérateur économique oyo na raison pe côté les mela spéculation ya franc congolais et sengeli basa la confiance na gouvernement pe na banque centrale du Congo parce que tout ça un objectif moko ko stabiliser franc congolais pe kozwa réduction ba prix ya ba denrée ya première nécessité ndenge Daniel Mukoko Samba asukisaki bosimba ke na entrer na fonction gouvernement souminois bazali côté les pour na ko maîtriser inflation pe ko stabiliser monnaie nationale na bit ya ko telemisa ku ya panier ya ménagère amélioration ya pouvoir d'achat ba congolais stabilisation ya taux d'échange ya ngonde ezali bongo engagement ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo annonça ki yango na tangu ya investiture na ye na tête ya mboka pona quinquennat na ya mibale engagement ya chef de l'État ezali bongo transformé na pilier ya programme d'action ya gouvernement soumino Sénat pour n'akotel sabino que reporter ya info lingala babeta qui tourne à palais du peuple et pas y wapi batel sibino ndenge nini ambiance ya campagne na palais du peuple et yindaki na ndenge ya kosakana te ba fiche oyo bozali komona et bambami bisika na bisika ba effigie ya ba différents candidats pour na bureau définitif ya chambre haute ya parlement Sénat et pas y wapi déjà mokolo ya vendredi 9 août 2024 et sengelaki campagne électorale déjà et banakobanda et pas wapi plénière ezalaki peut convoquer na niveau ya bureau provisoire pour na auditionner différents candidats pe koyeba programme na bango kasi nyonso wana ezalaki bongo likambo ya kokamwa kaka na tongo ya mokolo ya vendredi 9 août 2024 nde communiqué esi ebimaki pona ko annoncer report ya élection ya bureau définitif oyo ezalaki prévu mokolo ya samedi 10 août 2024 pe ya campagne électorale yango pe ezali reporté nzokande palais du peuple ezalaki déjà koyinda na ba effigie pe ba photo ya ba différents candidats ndenge bino moko bozali komona Oyo ezali le troisième fois chambre haute ya parlement Sénat azali ko reporter différentes opérations na ye pona oyo etali élection pe installation ya bureau définitif tractation ya ndenge na ndenge ezali signalé na ngambu ya union sacrée de la nation et pa wapi réunion ezali ko bengama information etali sike bazali ko bundana to ko bongisa ndenge nini bakobimisa tike na ngambu ya union sacrée nzokande esengeli bosimbake na ngambu ya ba candidat oyo basanonsaki
pour na dépôt ma candidature pour na oyo etali bureau définitif na compte ya présidence to mona kibongo Jean-Michel Samalukonde Kenge oyo azali premier ministre honoraire a déposé ki candidature na ye na poste ya président ya Sénat en tant qu'indépendant. To mona ki pe candidature ya patriarche Jonas Mukamba Kadet Nzemba, sans oublier candidat ya Union pour la démocratie et le progrès social Afani Idriss Mangala Oyo a déposé qui paie candidature na poste ya président. Kasi Union Sacrée a annoncé qu'il n'a noté tike na ye pour na Oyo Etali plateforme na bango. To banzi ke na bangonga ezali koya chambre haute ya parlement na nzele ya bureau provisoire bakoki ko annoncer le sous communiqué mususu pour na calendrier aménagé afin que l'élection eye bana kosalema pour na kopona pe ko installer bureau définitif ya Sénat. Honorable Nerombungu, évangéliste itinérant à Théaki dimanche 4 août na paroisse protestante CAC Lembagar au Ezouami na commune ya Kinseso. Dimanche 4 août 2024, honorable Néron Bungu, évangéliste itinérant yé ayaki na premier culte francophone na paroisse CAC Lembagar oyo ezwami na commune ya Kisenso. Bosimbake évangéliste itinérant honorable Néron Bungu yende azalaki prédicateur du jour à Théaki Mingi na mokanda ya 1 Samuel chapitre 16 verset 11 à 12. Thème nae ezalaki réveille les lions qui dorment topé la musankosi oyo azali kolala atalisaki bango ndenge nini David azalaki déterminé na tango ye azalaki na zamba pona komilengela tango moto azali komilengele ezalaka tango ya distraction te ezalaka tango moto esengeli azala concentré pona vie na ye asala ba sacrifice alobaki elenge mama pe papa pona kokoma na objectif na vie na yo esengeli ozala déterminé ndakisa ya David ndenge akwesaki Goliath azalaki na tango ya préparation. Évangéliste itinérant Nerombungu alobaki na ba fidèle nyonso ke jeune nyonso esengeli kozwa formation koyekola kelasi koyekola mosala ozala déterminé na temps ya préparation kozala na distraction te alobi ke moto nyonso na tango ya préparation esengeli kotika vie ya ba sentiment ayibisiki na ba fidèle nyonso ke esengeli moto nyonso ayeba na komilengela lisusu alobaki moto na moto esengeli asala marketing ya vie na ye ya mosala na ye ya oyo ayibi kosala. Bosimbake message ya honorable Néron Bungu ezalaki capté 565 epai ba fidèle nyonso ya paroisse ya Lembaga oyo batondisamaki na sengo koyoka bilei kitoko epai ya évangéliste itinérant honorable Néron Bungu na suka ya culte coordonnateur ya district pasteur Jean Lelo alobaki boye na micro ya Info Lingala. Moté na biso ezalaki évangéliste itinérant son excellence Néron Bungu atei biso na 1 Samuel 16 azwi verset 11 tino verset 15 ezali lisolo ya David kuna David azalaki na ye na zamba. Moté a insisté sur la préparation. Tout le temps David azalaki na zamba ezalaki moment ya préparation. Deuxième principe apesi biso esengeli tosala marketing ya makoki na biso ya lolenge na biso oyo Nzambe apesi biso pe ya misato toyeba ko affronter. Toza na page magazine ya ba porte ouverte ya 6 ans ya anniversaire ya CNSS awa depuis Elongwa INSS Bolanda. Du 25 au 26 juillet, Caisse nationale de sécurité sociale CNSS Tamokuse va organiser ba journée porte ouverte. Mesdames et messieurs, Na souhaité bino boye ibolamu na Caisse nationale de sécurité sociale CNSS Tamokuse. CNSS
sommes à la Caisse nationale. Oyo ezali série moko ya activité na CNCS pour na kosala vulgarisation ya mosala oyo CNCS azali kosala mingi penza pour na oyo etali koluka ko vulgariser loi numéro 016/009 ya le 15 juillet 2016. 15 juillet 2016 qui fixe les règles relatives au régime général de sécurité sociale. La CNSS s'emploie CNCS ezali kosala mosala pour na ba principe oyo ya bonne gouvernance. Mission na ye ezali bongo ya koluka ndenge nini kotalisa vecteur ya développement grâce na ba investissement à caractère économique. Grâce à des investissements à caractère socio-économique. Mais que vaut une bonne gouvernance sans obligation? Banje ya régime oyo ezali penza mingi pona oyo etali koluka ko réduire ignorance na matière ya sécurité sociale. Bato nyonso bayeba efficacité oyo ezali ko garantir mosala e bana kosalema na ndenge ya malamu. Esengeli boyeba ke ba avancée significative ezali. Lokola ba avancée ezali, esengeli boyeba ke mosala ebele pe ya kosala ezali nanu. C'est ainsi qu'en marge de la commémoration du 6e anniversaire de la CNSS, la Direction générale a décidé d'organiser les présentes journées portes ouvertes. Je vais Naboeto Fongoli, ba journée porte ouverte. portes ouvertes de la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous allons directement... Toleka ki kotala ba stand mingi ebele vraiment to retenir branche ya prestation sociale. Ngai na retenir mingi penza prestation en famille. Ngai na simbi makambo etali koluka ndenge nini kozala affilié na Caisse nationale ya sécurité sociale pour na ko garantir avenir na yo. To retenir que ba service e fungwamaki bongo esengeli kosimba ke ba avantage ezali pe ebele pour na oyo etali ba service oyo Caisse nationale ya sécurité sociale azali kopesa. Biso tokangi mingi likambo etali affiliation familiale. Pe tozalaki na ba question ya ndenge na ndenge tango totambo na ba stand, tozi pe ba réponse ebele. Toyekoli biloko ebele oyo tozalaki na yango na mutu, tozi ba réponse ya ndenge na ndenge. Assujettissement ezali nini? Boye assujettissement ezali bongo imposition. Assujetti ezali employé pe ezali employeur. Tokangi makambo ebele oyo etali allocation familiale. Toyekoli biloko ebele penza na tango to visiter ba stand ya ndenge na ndenge, to sepeli makasi ba impression na biso ezali ya malamu. CNSS, une sécurité sociale pour aujourd'hui et demain. Inscription est bandée à l'Université catholique chrétienne ICC dans Akam pour l'année académique 2024-2025 à Wafré académique na priamuki. Eye, tunanga nini? O mitungisa makimingi, o silisi class, e sika kokende kotanga université ozomona te, tikane bisabino, kotambusa lisusu mutute, yaka na Université chrétienne catholique dans Akam, ICC dans Akam na mokuse. Awa, okokoma créateur emploi na richesse na maboko. ICC dans Akam, awa, excellence, performance, pe leadership. Nulle part ailleurs, soki awa te, yoka, ba inscription ici ebandi pour l'année académique 2024-2025. Bazan na ba département, lokola, sciences informatiques, droit, sciences de l'information et de la communication, sciences de la santé, sciences sociales, administrative et politique, sciences économiques et de gestion. Awa, chaque département est bongo na ba option na yango. En tout cas, eza université moko o eza na formation on ya bien, eza université moko o ya ke vraiment soki parents soit oye pona kotanga awa o sentir que vraiment formation eza. So that to come more, I mean, lots in our university. That is the great space where you're going to learn more things about your faculty. And speaking about the fees, it will not that doesn't cost more, and it will depends on you. It's really simple. It's just low price.
so that to come in a place to learn more things. Tozobenga bana nyonso ba finaliste nyonso ba sisi année na ba silisa l'inscription eza ko continuer pe bandi pe déjà l'inscription ezoleka bona ba site na biso na université ICC dans Akam awa frais académique eza ya mukie kobanga na yo te oza na posa ekotanga awa kende baza kotangisa bongo na système ya LMD na L1 okofuta kaka $150 ya pamba L2 $175 L3 $200 bongo yo oza na posa kosala master na master 1 $225 pe master 2 $250 ya pamba welisa ndeko kobukana te mwana na yo akozwa formation ya kitoko na ICC dans Akam ba adresse eza ya kobunga te avenue Bypass arrêt dépôt quartier Eradi na commune ya Selembao numéro 8 P16 avenue Ngeba arrêt chambre froide na entrée ya Mokole na commune ya Mongafula esika mosusu ezali na avenue Kifani numéro 19 pe lisusu na avenue Ekutu numéro 8 Ndeko ICC dans Akam enseignement haut de gamme l'excellence performance pe leadership et Vandi Awa. Complexe scolaire Mama Pemba bafongoli ba porte na bango pour na inscription et année scolaire 2024-2025. Mama Pemba oye! Chers parents, bonne année scolaire 2024-2025. Kokende mosikate ya kosamba ezate komisa mwana esika akotanga kitoko. Inscription ezali ya ofele na complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu. Simba bien, bobson nyonso ezali organisé. Lokola, maternelle, primaire, éducation de base, littéraire, pédagogie générale, biochimie, commercial de gestion, mécanique générale, électricité générale, coupe couture, électronique et construction. Bange ya bâtiment oyo bozali komona etongama na respect ba norme nyonso pe standard international. Simba bien, cours ya anglais pe informatique ezali kopesama déjà à partir ya maternelle. Bongo na oyo etali pratique fondation Nerombungu atie na disposition ya ba élèves oyo bazali concerné ba matériel ya kitoko ekuba ba atelier moko bien équipé. Bongo ba laboratoire ultra moderne. Simba ba école ya zinga ba utaka ba commune mususu ba yaka kosala ba pratique na bango awa. Ordinateur ya dernière génération. Bongo ba machine à coudre nyonso ya sika. Ba élèves awa bazali bien encadré na personnel administratif pe enseignant moko vraiment qualifié. Complexe scolaire Mama Pemba bateau ya éducation. Malgré enseignement ya qualité pe formation et kuba na complexe scolaire Mama Pemba, bongo likambo etali ba frère. Papa, mama, zala motema ya kokita kobanga te. Ba frère scolaire ezali bongo à la portée ya ba bourse nyonso. Eza na yango mbongo ya gâteau. Je dis bien mbongo ya gâteau. Mwana atangi kitoko pe avenir na ye ekomi assuré. Kasi awa balobi discipline, travail, pe réussite. Yangonde ezali slogan ya école complexe scolaire Mama Pemba. Awande, Dieu est notre force. Yango ezali maloba ya complexe scolaire Mama Pemba. Otuni adresse kanga bien complexe scolaire Mama Pemba et soit min avenue Pantando numéro 44 quartier Bikanga na commune ya Kisenso. L'inscription ezali kosalema chaque jour ya ofele. Kasi keba ba place ezali limitée. Papa, mama, kende na lombango pona kukomisa mona na yo azwa esika na complexe scolaire Mama Pemba atanga na ndenge ya kitoko. Complexe scolaire Mama Pemba, bateau ya éducation. Compagnie africaine d'aviation CAA bimisi horaire ya sika pour na bavol na ye na ba différentes provinces et à RDC. Qui a dit que bilingue ya voyager na pepo ya CAA ici l'a dit? Na tuni est-ce que si yoka nyeke se avion na mapata boaka misu kote di yoka son. Bilingue ya voyager na CAA ezongie
bakongolesi bayebaye mosepelisidi CAA abamboli lisusu mbodi Lubumbashi jombo yetu vol Kinshasa Lubumbashi yake ezongi na CAA 8 fréquences mokoka par semaine. Désormais, chaque mardi, Kinshasa Lubumbashi, 7h45, 11h15. Vendredi, Lubumbashi Kinshasa, 12h40, 14h10. Dimanche, des vols la journée, Kinshasa Lubumbashi, 13h50, 17h10. Lubumbashi Kinshasa, 17h55, 19h15. Et bongo chaque samedi, et 4 vols mokoka la journée, Kinshasa Lubumbashi, 7h45, 11h15. Lubumbashi Kinshasa, 12h40, 14h10. Kinshasa Lubumbashi, 15h30, 19h juste. Lubumbashi Kinshasa, 20h15, 21h45. Et si l'idée, bavol na CAA, Zamba et Kezongi, Congo de Maboko, Kinshasa Goma, 6 fréquences par semaine. Kinshasa Mbujimai, 5 fréquences par semaine. Kinshasa Kananga, Kinshasa Mbandaka, Kinshasa Gemena, Pe Kinshasa Kindu Bangonyoso, des fréquences par semaine dit CAA a kubisi confort na nenga kosakanate sécurité pe régularité na nenga nyama 32 ans lelo na service ya bakliyo na ye mokili ndima edi CAA mfumu na quartier Matadi Kibala na commune ya Monga Fula érosion ezo nyoko la population vraiment makasi boyoka kolela na bango. Likambo etali érosion na ville ya Kinshasa bisika ebele bazali konyokwama bazali kotalela kaka gouvernement ya République démocratique du Congo po bayiba na kosela bango eloko awa toza na quartier Kimbondo na commune ya Mongafula botala bino moko érosion ndenge elia pe ezali ko continuer kolia bato batondisami na pasi pe mawa misu na bango ezali kaka epai ya ba autorité ezaka na Kimbondo na Mongafula te même na champ de tir na commune ya Ngalema pe bisika ebele na quartier Ngomba Kikusa epai wapi population basangani bateleli gouvernement balobi esengeli vraiment basala quelque chose pona ndambu ya bandaku oyo etikali nzokande mingi pe babungisa bandeko kaka na likambo etali kozanga banzela liwa ekotela bango ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple babeta kitur kuna boyoka population ndenge azali kolela cette érosion oyo ekomi à quelques mètres ya route nationale érosion au place euti kuna bandaku to perdre balopango batu bakufi ba makambo ebele salami kuna na se bato baza na se kuna baza kolela ba eloko biso to sengi na bakonzi bo soutenir biso kaka libulu ngala otolongola zemi na ngata mbule panzani awa koto ngambu ngamba na ko tika ngabwe na kaita ngabwe na bota na terrasse nakokende par 4 chemin te nakende kotoke epai ya bato sans pour autant kotoke epai ya baoyo batelemisi biso awa érosion oyo elekeli biso ebandaki muke na maboko kaka tozobunda po ebonga mais lere bokobunda bosali cotisation to basaki to banini na basalaire maigre toza nango okomona pe mbule eye memi biloko nyonso donc to dépenser jusqu'à tel point que tozo kokape lisusu kokotize po tofinika libulu ezneti biso moyen to déplacer ezate tala baage tokomi na bango na okende kofutela wapi na mbongo nini alors odieke na kende kofutela basunga biso bakundela biso mwa oyo batia biso ata mwa terrasse maye kende pona ko accéder ko kenda ta musala tout un problème soki ka mbule beti moyen to longwa awa ko kende na bisika tozo sala tozo beta ta ba 2 semaines na bandako kuna pe absence okebo bakati lisusu mbongo souffrance sur souffrance mon frère na ebite soki bakoyokela biso na oyo muke oyo lieke baya kokunda biso na ba cercueil ya bien na ba cortège ya banini malamu baya ko mbongo wana baya kosunga biso na yango quartier na biso ya Ngomba Kikusa donc champ de tir ezana nzela te champ de tir ezana ba problème sérieux na banzi boki ndenge bandeko balobi to na maite toza na courant te toza na ba érosion toza na nzela ko bimate na sina loba la fois passé que ceux qui to bakangi quand tokoza na place à kobimela te yango tozali kolele pa ya président de la république ayokela biso mawa Tobanzi kembela ya population ya Kimbondo Ngomba Kikusa champ de tir nangali mape na Mongafula e yokani epai ya ba autorité bakosala makasi pona kosala misala enfin que érosion oyo ezali kolia bandaku na bango lokola ndenge bazali kolia nguba eyeba na kosila pe population avanda na kimia
bozalaki ebele pona kolanda info lingala journal ya peuple pona peuple soki bosepelaki na édition ya lelo bolba merci na Igor Tingi wazalaki na sima ya caméra concours rédactionnel ya Nadine Asso na supervisé et pas ya héritier Mapinde mais côté kuna ya montage et sima make pas ya Fabrice Lundo Mbingana bino tokutani na mokolo ezali koya au revoir. Qui a dit que bilengi a voyager dans pepo ya CAA ici l'a dit. Na tuni est-ce que si oyoka nye que c'est avion na mapata bois kami sous côté dit yoka son. Bilengi ya voyager na CAA ezongie ba Congolais bayeba ye mosepelisidi CAA abamboli lisusu mbodi Lubumbashi jombo yetu vol Kinshasa Lubumbashi ya kezongi na CAA 8 fréquences mokoka par semaine désormais chaque mardi Kinshasa Lubumbashi 7h45 11h15 vendredi Lubumbashi Kinshasa 12h40 14h10 dimanche des vols na journée Kinshasa Lubumbashi 13h50 17h10 Lubumbashi Kinshasa 17h55 19h15 et bongo chaque samedi et ngaye 4 vols mokoka na journée Kinshasa Lubumbashi 7h45 11h15 Lubumbashi Kinshasa 12h40 14h10 Kinshasa Lubumbashi 15h30 19h juste Lubumbashi Kinshasa 20h15 21h45 et si l'idée bavol na CAA Zamba et Kezongi Congo na Maboko Kinshasa Goma 6 fréquences par semaine Kinshasa Mbujimai 5 fréquences par semaine Kinshasa Kananga Kinshasa Mbandaka Kinshasa Gemena pe Kinshasa Kindu bango nyoso 2 fréquences par semaine di CAA a kubisi confort na nenga kosakana te sécurité pe régularité na nenga nyama 32 ans lelo na service ya bakliyo na ye mokili endima edi CAA mfumu